Léo Nazana Mobik ici, le comédien congolais. Mon tata En, lekeya. en direct de Paris sur les Champs-Élysées. Ah ouais. Esika epesaka posa ya kobwaka. Ah! Kobwaka nini yo ye poto Ngunda. namba. Ngunda nazolobela Ah! ngunda. Nayebi nyonso natimbela bafere. Esika omoni Limbisa nga makanisi. mutu mususu soki aye na Champs-Élysées oh atali boye. Ata nzela aza te ayoki kaka posa kobwaka. Akie na préfecture. Oh de oye mamba obwaki déjà to. Te j'ai plus l'âge. Naza suna acheté. Bon kobwaka kipara. Nga naza na nga lisusu na acheté. Soki nabwaki ekosenga nakosela mboka makambo bazoluka nga. Nalingi nanga kokosela mboka makambo te. Très bien. Oh bazoluka nga. Après okomona pe régime yango ekoki koleka. Mais nga natikali kaka balukaka nga. Nalobi no na masese. Très bien à comprendre. Mais est-ce qu'on mboka sikoyo yo muto oti en direct de Kinshasa, otiki mboka ndeni? Ah mboka natiki mboka bien mais mabe. Ah. Mitigé, bien mabe, eningo bani. Donc batu baza na bolingo ya mboka te. Batu kolongola nanu bakonzi kuna na koya. Kolongola nanu bakonzi. Batu peuple ye moko alingi nanu mboka na ete. Ozomona peuple moko azo sepela tangu mususu mutu azo boma batu. Ah ouais. Aya akoya kosala nini ye mutu azo boma batu. Est-ce que vous comprenez? Mais après presque né en 97. Te contexte eza mon côté. Na 97 peuple ya Zaïre abayaki Mobutu. Nazala nga politicien te mais nazo sala analyse. Peuple abayaki Mobutu. Allez, pona peuple Kabila le père azalaki lokola libérateur. Est-ce que Zolanda? Mais na libération wana ayaki na banani? Ba rebelle. Ba rebelle ya mboka nini? Ba Rwandais. Ah. Yango wana bango pe bazo continuer lisu bazo linga lisusu ko continuer koya ba envahir tala omoni na batu bazo tekamaki. Hein? Infiltration ezati na batu bazo tekamaki. Ah ouais. Tina batu bazo siré. Est-ce que koki ko imaginer? Or ngonga oyo ezali ngonga ya kosangana ya kokomelo komoko ya kobundisa monguna. Très bien. Oyo alobi azali mwana mboka asepeli te ndenge bazali kokamba zela mikolo ya maponomi ekoko opostile ba voter yo poser la tango wana pe ba te belé ba na souffrance entre temps souffrance ezo umela te soki to raisonner bongo Congo ekozonga sima ekokende liboso te ezana ba biloko mususu il faut ezalaka respecter mandat oyo bopesi mutu oyo peuple apesi esengeli ko respecter yango. Mais so il peut peuple les ont remarqué que mandat ngoto pesa ki musale o sale mandenge to mais yende souverain kanga mutema zela ngongane omoni kanga mutema ndenge ome oui oloba kaka nakozwaye ngonga oyo esengeli. Est-ce que vous comprenez ma kamna souffrance batu misu bazo souffrir souffrance ya ekolo wana ebandi utakala ebandi utakala mais ngai souci nanga o eleki ba souci nyonso eza nanu bolingo ya mboka nanu. Bolingo ya mboka ezali nini? Ezali ko respecter ba institution ya mboka. Présidence de la République, ba ministère, ba nini nyonso wana eza ba institution ya mboka. O esengeli ko batela pe ko respecter. Kasi peuple azala ignorante ayeba ke institution o nazali ko soutenir oyo azali kokamba ngo nga mutu na tshaki ye wana ye atshaki ngai te nga nde na tshaki ye wana na ngonga wana soki peuple akomi kokanisa bongo akobanda koyeba nani esengeli apesa nini. Est-ce que vous comprenez makambo na lobi? Ba politicien l'air bayaka bazo kosa biso na moi ba gentillesse na moi balata raposo même kasi mais après un moment moni changement radical on ne reconnaît plus en fait exactement na contredire yo te po misusu rêve na bango ezalaki bakoma esika bakomi te po batombola ekolo to po babimisa peuple esika azali mais eza po basenrichir lisusu koleka. Natangi kombo mutu nalobi kombo mutu libanga na mulili oyo ekoswa ye
et soyez. Okoboma nga kasi okoboma vérité te. Très bien. Très bien. Soki ngai nalobi te, bana nanga bakonyokwama, bana nanga bakonyokwama. Vaut mieux kutu sepela na yo te na vérité nanga, sala oyo sali po yo mukolo mokili, kasi tatande ayebi suka. Tatande ayebi suka. Et bon mpona bakonzi ya mboka, olobeli mingi population, peuple, et bon hiérarchie. Hiérarchie au moment ndenge. Bazawa bayeba ete bazalaka wana pona mabumu na bango te, pona ba compte ya libanda ya mboka na bango te, pona kaka famille na bango te, bazali wana pona ekolo mobimba. Est-ce que vous comprenez le qu'on a lobby? Babimaka bakendaka bamboka bapaya, bamonaka fonctionnement ya l'état, fonctionnement étatique ndenge ezalaka et inspiraka bango. Batalaka yango pe na logique ya kosunga ekolo. Mboka wana ebunga uta 2000 ans. Ebunga moni ko bunga ya mboka wana ezata ba 23 000 ans. Ah ouais. Ata ba 25 000 ans. Oh là là. Nga mutu nazo yebisa yo. Bon, en parlant de ça, il y a la période de Zolobela wana. Ozo préféré mboka na biso ndeza mikolo oyo ou bien ndenge ezaki na période ya Kabila. Na mikolo oyo ndenge nini na comprendre yo te. Tu préfères la gestion, hein, gouvernance. Il y a Félix Tshisekedi, to il y a ancien président Joseph Kabila. Lokola œuvre humaine ezalaka parfaite na koloba ni ya Kabila ni ya Félix. Kasi na koloba kaka boye. Fongola matoi yoka ngai. Différence oyo nakoki koloba mukie ezali nanu côté este ya ekolo. Lelo na bato bazalaka sima ya agresseur bakomi ko indexé agresseur sous pression ya Félix. Côté wana na sepeli ata mwa mukie. Jikaka bomelaka bango moto. Abomelaki bango moto. A négociaki na bango ndenge esengelaki apesaki bango oyo ifale ya pesa. Mais est-ce qu'ils ont qui un avantage à la population? Est-ce qu'il a dénoncé qui bango? Est-ce qu'il a dénoncé qui agresseur? Hein? Les lots, bazo betali solo y a gratuité. Où est ali pays à la déjà dans la constitution et écolo. Hein? Ata baimbo kamususu bazali ko sala ete esimbate pour na ben terrain na bango. Hein? Mais au moins mona bana ebele ya Congo ya mikie bazo kende kelasi ya ofele ata na kokoso na kokoso intention na idée wana déjà na beteli yango maboko na fingi mutu na lobi mabe ya mutu na finga kate pe na koloba même na diaspora pe fona loba na bango na sepeli. Lelo, moins évolution ezali, c'est parce que bino bosangajaki na combat na bino. Mais na sengi tolérance. Injure ezalate, moto azan argument, azalaka na kokoso ya kofinga même imbécile. Tolongola motema, tocha mopanzi, tozwa bongo, tocha na mesa. Réfléchissons-nous. To réfléchir. Et si komoni mabe, loba mongongo makasi, sans ofinga. Wana naza koloba kaka na masese. Zobanga. Kobanga nani? Mutu nyonso tenda ko comprendre masese na yo. Oya ko comprendre ngote, même oya kozala na makasi na pouvoir ya kosimba nzoto yanga, ayeba akosimba molimo te. Pe na 3000 ans akozala na été. Eza mosala mpunda. Très bien. Kitoko. Alors tomoni oye na Paris, but ezanini parce que obeti pe bakwenda futuka mwa mingi. Donc le Belimboka, on a ce qu'on a carrière en Congo très rapidement. But c'est ça. But ezali kotombola théâtre congolais, culture congolaise et ba na kotombo na miso mokili mobimba. Est-ce que lundi toza na ba spectacle oh déjà to bandaki na 2024, tozo continuer na 2025. Si année si là, ko sepelisa communauté congolaise surtout. Parce que toza esika na bango ngonga mosusu baza na ba facture ebele
ba rendez-vous makambu kili mibali basi babengani basi batikali bango moko bana batata bazate nyonso wana eza kaka kobotisa stress tala tina nini toye kopesa bango esengo babosana nanu ba problème oyo baza nango baseka pe nanu rendez-vous ezali na mois de mai na mois de juin na kopesa ba date précise awa kaka pas de game botikala awa bozala branché tata pambola bino nyonso. Merci, on est ensemble. Mais aux comédies, roti kabiso boete. Moi, petite comédie, moi, l'or moi, neti nini yo lingi. Peu importe, un pro kaka o sala pour la recette. Yo lingi un pro. Ouais. Yo lingi un pro. Ouais. So po lingo yemba yo. Mais biso to yebi yo. Soki koyemba na makambu to uti kosolola. Ekosenga penza na yemba nzembo oyo ekopesa bango penza kimia epa ya tata tikelanga micro. De pace nomline ini ebus nostrui. Chantez avec moi. Ah, désolé.